merci à Manéo Toubaza Scotch Bazolanda Bisso, merci à l'internaute, nous sommes tout balon sur émission par rapport. Mot directeur Joseph Feshon Wingila. Bonjour, JC Mouzela. Voilà, directeur, to lukayo parce que les lobbies dans la société civile, beaucoup mi kotika population, na ba souffrance na ba muta côté la bango azali te tozo kamwa lelo oyo. Balo ya mboka pesi biso avantage ko ba ki ba congolais ba ko sala ba ko sala commerce à détail ba détaillant quoi. Mais ndenge ni lelo oyo ba mindele ba expatrié ba chinois ba indien ba komi ba détaillant au lieu bazala ba grossiste pour permettre au moins na ba population pe banda ko sala biloko à détail. Analyse nini bosali effort ni boza ko sala pour na ko sunga population. Merci beaucoup JC Mouzela. Nabanzi ke ezali eloko o eza na kati ya cabinet na biso to bandaki ko salango bandakala e kala mingi te nabanzi ke population elongo na biso to ko mise en charge. Oyebi tango mibeko ya mboka pesami ezali pona ezala appliquer nda esengele sale mabongo wana nde tokoloba mibeko ya mboka eza kotosama pe eza kosalema me soki totali mibeko ya mboka elobi ke esengeli koprotege bana ya mboka ndo abapaya soki baye kosala baaktivite pa na biso ifo bayeba eloko ya liboso kotosa mibeko ya nini ya mboka nde nsima kosala pe misala na bango na kati ya bokengeli malamu nda pona muto ya tosi mibeko ya mboka mbala moko pe mibeko ya mboka na biso ekoyeba koprotege ndo akobatela ye na baaktivite oyo yayebi aye kosalela awa nda koloba te ke non société civile lolenge tozali comme directeur ya droit de l'homme ke tozali kotala te pasi oyo eza na peuple congolais non toyebi ke peuple congolais eza na kati ya pasi et aussi na makambo ebele eza protégé te yango moni totelemeli ndenge oyo koluka biso tolingi toyebisa bato puisque biso nde biloko toza kosala naza deja na yango banda kala mingi te nalingaki kutu batu bayeba ke nini toza kosala pona intérêt ya mboka na biso nda toza ko défendre te kaka intérêt ya ba individu mais biso toza ko défendre ba intérêt ya mboka tolingi quand même mboka na biso bapaya tango bazoya bayeba kotosa mibeko ya mboka na biso kotosa pe bayi mboka nda mutu ayebi kotosa mibeko ya mboka ayebi pe kotosa bayi mboka eloko ya liboso ezali nini ezali oyo uti kotuna ndenge nini bapaya bazali koya bango esengelaki babanda koteka na gros mais lelo bakomi koteka na détail voilà eloko ya liboso na ba savon moko somo na magasin mo depuis sans facture ozali na ozana raison na ebisi o JC Mouzela ezali pasi mingi na bato to bengi bango bazali kobatela mibeko ya mboka ndo quelque part ezali irresponsabilité ya bato yo l'État pesi ba responsabilité pona ya appliquer mibeko ya mboka na biso nda bato wana esengeli kolandela bango puisque bayebi kotosa misala na bango te tozali na mboka lelo na Congo mokonzi ya mboka lobi toza na état de droit ndo état de droit ezali ko faire respecter mibeko ya mutu na mutu ndo oyo ayebi esika ya ye bandeli pe esika ya yesukeli ya mususu ebandi me lelo eza bongo te pona nini tangu mutu ake kosomba eloko na magasin ake kosomba na gros mais akoti na magasin akuti eloko ake kosomba ye aza commerçant po ateka yango na détail ndo na moko libanda mais akuti meme na magasin baza koteka bik moko yo yebisa ngai mutu wana peuple congolais ekosala ndenge nini pona yango pe mi retrouver puisque mbongo no se komi kaka na maboko ya banani ya bapaya ndo bapaya bakomi kosala misala nyonso ozomona misalo esengelaki batika na bayi mboka baza kotika te bango bakoteli yango e nao wana quelque part toko condamner mingi bapaya te ezali irresponsabilité ya ba autorité ba oyo toza na bango alors soki baza ba irresponsable biso en tant que peuple toko lakisa bango ke biso toza ba irresponsable te nzela ya mukuse ezali kolakisa bato wana na koyebisa bango ke non bo démissionner bo sala nini bo bima puisque boza ba irresponsable soki bokoki misala na binote et soki bakoyeba te ko démissionner biso peuple toza na droit
mais naza koyebisa autorité banda na niveau national que provincial et particulièrement naza na province ya Okatanga ndo le gouverneur ndenge azali wana azali na pouvoir ya kosala que mibeko ya mboka na biso ezala appliqué mais soki gouverneur aza incapable ya kosala que mibeko ya mboka na biso ezala appliqué pourquoi kotika ye ngana banzi wana eza problème ya politique te eza problème ya haine te ya jalousie te eza problème oyo etali comment kotosa pe kosalela mibeko ya mboka donc faire partir et gouverneur et gouvernement nae c'est facile comment parce que le peuple a constaté que ba autorité ba sacrifier peuple wana et comme sacrifier biso et toza na bino posate botika place to luka batu oyo bakoki kotala nanu ba intérêt ya mboka ko protéger yango ko protéger mibeko ya mboka na biso et ko protéger ba intérêt ya ba mboka ngana banzike nde biloko sengeli esalema et ko salema d'ici là. Donc moi message à Souka et pas ba congolais tout baza kolanda yo bazela nini pona démarche yo bandaki déjà parce que ko se prendre le menzo ko mozele na projet nango bazela nini pona décision wana lobi mais ngana ebisio kala mingi te to ko mobiliser peuple congolais et surtout ba lushwa nyonso to kozala na balabala pona ko faire partir ba irresponsable ba to bazali koluka ko protéger ba étranger sans que ba ko protéger mibeko ya mboka na biso e ba imboka nda to sala mobilisation ya makasi et partout au remona dans quelques jours to ko lancer message et partout to kozana babalabala pona ko loba ke trop c'est trop et gouverneur na gouvernement na ye to banzi ke porte ya munene ezali eza ya bino kotika kokende kosala biloko mususu parce que bokoki te soki balingi ke tozala na bango elongo bayeba kosala ke mibeko ya mboka etosama et aussi koyeba kotosa mibeko ya baimboka ndo kotika batu oyo baza koteka na ba magasin batikala toujours na kati ya magasin na kati ya gros et ba détail etikala na petit peuple na banzike wana torobeta maboko et toroloabi ke no voilà batu baebi kosala ke mboka na biso ekende liboso batu baza kobungisa na esika neza banani ezali kaka petit peuple te oyebi ke même gouvernement na biso ezali kobungisa mbongo ebele tangu batu wana baza koteka na ba détail sans facture mais TVA bazozo yango wapi Siomoni que même inspecteur bateau baza koleka ko récolter bambongo ou ba TVA sans facture. Ezali bato ko kanga bango. Ngana banzi ke ba autorité IGF esengele lande la pe batwana. Alingeti fata alande la pe biloko wana. Ngana banzi ke soki tolobi état de droit ezalate juste pona catégorie ya bato songolo mais ezala pona bato noso po mboka na biso ekende liboso nda mboka na biso ezali kobungisa mboka mbongo ebele pona bato baza koteka sans facture azo ba répertorier ba dépenses ezate na kati ya tuba détail na tango azoteka biki moko ateki savon moko ausale lango facture ausale lango te Ozomon doit déjà manque à gagner na gouvernement et aussi manque à gagner na peuple congolais puisque le peuple congolais et loko yazo ke negosomba po ateka libanda et loko wana pe moto alibanda ke kosomba ngona magasin et ozomona etang musu na talu lisusu ya mwa muke koleka epa na ye donc comment lelo tokolobabi ke non misala eza na mboka na biso or misala ezali me bato ya mitema mabe balingi te kopesa occasion na peuple congolais mutu na mutu esika azali na kama activité na muke akende liboso yango na lancer message et pas ya ba autorité et aussi le peuple congolais tozala vigilant d'ici là tozana balabala pona ko réclamer ba droit na biso et koyebisa ba paya bazana mboka na biso bolingi kotikala na mboka na biso botosa mibeko ya mboka pe kotosa baimboka voilà totosa mibeko ya mboka pe totosa baimboka